Chikicha, chikicha. Chikicha, chikicha. Cha, cha, cha. Alinge bos na so ye mango tele mabo bine la ngayang. Papa bina. Cha. Chikicha, chikicha. Cha. Mama bine la ngayang obja. Cha. Chikicha. Chikicha. J'espère boyinga loko na senga kibino. Oui, non. Vous offrez ça, je peux gagner. C'est bien. C'est bien. Papa, Bovanda. Papa, le Bivanda. Et qu'est-ce qu'on a là? Et qu'est-ce qu'on a là? Papa, le calme. Bueno, yo como su baba. Eurolacha. Chica. Você que é uma mãe aqui. Papa. O que na kimia? Ninguém kibo wako basa musala na Mungu. Merci papa. Ukoma na mbongo. Ukusepela na ngo. Ukurenye na ngo. Chacha. Ukoko kena biso. Chacha. Chikicha. Chikicha. Cha. Chikicha. Cha. Maman. Oh, oui, vous dites que on a mal Maman.
Maman, nini. Maman, pour finaliser, nini. Maman, pour finaliser, nini. Maman, bisangai, maman. Maman, pour finaliser, nini. Pour finaliser, maman, nini. Profina sali mama nini? Parce que on sali mama nini profina? On sali nini? On me sanga ngambu po profina sali ni toko tinga mama bikete sala mama. Profina kanda na ndo mama. Profina mama bikete. Oh mama bikete profina. Pona oza ndo kibo. Baya! Ngakhoza uthe mwasi mubimba. Mwasi mubimba nalo bana mboko ilokola sans valeur. Yo. Nini? Ibutu. Te kokanga porte. Te papa ibutu kokanga porte te. Nini boyo kite? Mami. Mama de faza pi. Bino mufanya kana simana bino bembe bite. Malembi nani? Malembi sawa. Nani akufi? Mama Rija na kufi papa. Nani akufi? Abilité. Mama Rija. Oh, njamba zwa lokumu. Mama Rija. Njamba zwa lokumu Marija na kanisa ki yeli bende. Marija na kanisa ki yeli bende kokota makambo na ngai. Ngai na sa mwasalo sambo. Marija na tie mimi panzi likolo. Donc akoyi kaka boya. Alingi mimi na mboka oyo te. Yuka makamadi. Kokota makambo ya mimi na bambanda na ye. Nzambe merci olongoli Marija. Usakuluba ndengwa na. Nzambe merci. Nzambe nanga kuluba ndengwa na te. Na mboka boyo lokola neti yo kubomiye. Oyibi yango te. Moto komona ya kotuna ngai. Moto ya kotuna ngai yo moto bomi Marie Jeanne na lobi na Nzambe merci. Mokola ya Marie Jeanne. Mais tango zolo banengwa. Tika makambo ya. Tango zolo banengwa. Aza bolole lo na mboko yu baza kuyoka kokanta lokola yo mtu sali yango. Oyibi yango te. Panza ngai sango. Uza mwasi mabe. Munenga akufi akote na sama bele. Abeli te. Uzo sepena liwana ye. Tango bakokunda eba nzinzi bamatela ina. Wana eza kindoki ozosala wana. Fumi bakota ina eza kindoki. Marie Jeanne azwi. Abeli na ye te. Mama wana vraiment akufi kaka boy. Akufi kaka lelo na tongo biso tadoki na liziba. Wana boyo bisanga na sanya kene kolela. Olela te lifinga mtobomie. Bolole lokola komona. Non mais comme comme so toke na biso toke. Na pinga na bete na kali. De la paix. Tango zolo banengwa na balo ibatelemi. Bakene ko prendre ba songo na mboko. Eko bima lokola yo mtu sali makambo wana. Ye Marie Jeanne ayi kotia mwana ngapanzi. Nzambe zwalo. Loba na ngulu na mapele. Na beti maboma. Nandisa. Soko moni mutu asali ndengwa na asali mutema mabendoki. Mutu eko usala parce que muninga akufi na sena morsi bit. Mam de pia lo ko yapika na sango ka. Wa Marie Jeanne tema. Bapanza sango na. Soko kufi. Yo kufa liboso na ngai. Yo kufa Yo kabola mapa na ti na matanga ya soki ya nani ngai ke kufa. Mwana azaka matanga lo mumba na katanga tako bakota ko mumba na tono azalaka. Yo mwana moke mwana moke azaka makolo kuba boye. Ole kila Maradona azaka ko beta bale na bazaka ko lakisa la télévision. Ta mwana moke akanga nzoto lokola vibreke. Yo mwana moke ba dumba tako yo dumba. Tandenga panzana lokola bale ya Zaire. Siata pata. Ya kanisa ki ya kokufa te. Atie mimi panzili. Usoganga pe. Dila pe. Usoganga na mboka batu. Na gangi ba yo. Etikali loso. Binangaye. Loso ye kokufa te. Liwaya mutu basepelaka nango te. Ngai na sepeli na. Nake matanga wana. Lokoso ke bomela kafe ya matanga. Semba ya mobali bakatela olipa mokokoli. Yo ibutu. Lelo kolala wate lala na matanga ndenge okei. Kotia makolo wate zoba kizengi ya mobile. Si ozalaka makango ya bolole. Yo kanisi na yebita kene ba sokola ba longola yo botutu. Makak. Couillon. Sia ngana kokende te.
Maman, tu peux finir, on peut finir, boy, on a mis bali. On finit comme une nouvelle violer, on finit, on peut défendre, on peut finir, ça mélange. Maman, photocopie à camarade dans la dose. Maman, Jeanne. Maman, c'est pas quand le connaît ndenge mokama lete nayebisa mimi soninga lobina loba naenda place o aganga makambo azobimisa eza makambo te toza na place ya matanga ta makama liwango ndenge eyeli apesa prefina kimia apesa ye kimia bano mama na bango ake toyebi te car dozwa ta soki azala moto ya motu boye me na moma oyo mama naendaki dozazangi mama bambande pai bafinye pai bachole pai mama natikala ofeline pere de mere dozo mokile seki biso basepeli bazawa basepeli meme ileleli oyo tala ileleli oyo balingi yango awa te ileleli oyo baboyi yango baboyi ileleli oyo tala balobi kita kusala bongo kokanga matite ya koyaka ndenge kaka boye soki liwe ezali amona kaka baparent na ye botika ye azwa mopepe mutu bameme na mboko ekomi kobangisanga mboko oyo Naomi ekomi kobangisanga makasi yo mona teke makambo eke mabe mwana mona te makambo ezokende mabe na mboka oyo po soki liwe ezoya nango seke babiso nyonso tokokufa na biso kala te biso tokokufa parce que bazokufa kaka bazokufa brusquement motalali kabwala moki akufi toyoki ye na sango ya maladi te tolala kaka tolamuki mama Marie-Jeanne akei tozonga pe boye koto mosusu pe boye Davina pe
ya Davine za ya mabe makasi aye kolela susu Marie-Jeanne ta mokolo ndenge ezaki Marie-Jeanne akoyimba ma biso tobika ke eza émotion na pasi wana onde Marie-Jeanne ndozo yelo kwa mwana ye ya ndozo yelo kwa mama na ye aolamuka ne okay ememi akeka boy boy kaka ngandi nazoka ndi pasi pona prefina yina likolone wana nana ngoko bando sugira musala na musala ndeko ndia na peka dozo mutwe beba wala ndoki en personne azona ne kututeke abima na leki na yaya na mama ondeke babuteka na nzete asaka pina susiti la matanga asaka pina susiti ndi na ndeko komona ba desode na matanga ngona ba makambo ngo siko ndeko na oyo nana ko bexe lokola mama Marie-Jeanne ngando bexe tokele mai mama Marie-Jeanne ndako kende na tokele mai yele biloko alie na misoto tali boy soto tiki ka prefina boy aonyoka ma toko bando yo sunga na biso etotala na biso cardozo te po yani mutu ba bebisa da ba kocha ba fourmi etika la ka miel batsa na kati wana po sala la lesu bien te tout sunga na biso prefina bonga za mo malamu liboso aza mo mabika yo ngana linga ba kana sepela na iti bongo na sepela ni na mboko na ba desodo basala wana na camarade na wana mimi na ba desodo basala surtout wana mususu mimi ande mutu apesa kanga sukana na mboka na ngana swati surtout so ezake to ke sunge ngako tunazana ngana ngaso ko yozwa ngato kina biso tokesala mimi msanga sala msepa biso te yuza mo singa na sunge na mai Alex biso ka ba bidon o yemo kwa ndosela o cardozo sela te to tokela cardozo te nga tokela cardozo te yo sukolele ka bilamba ngana sungi mawa mwana opena tikane ka yemo ko mwana Davina na zana mwana muke makasi na mwana Davina mwana Davina nde na so banga na mboka oyo mboka mabe na mwana muke wana penza anzambe so tozaki na makoki me tosunga ata mwana na moto sunga mwana tozwa ekutu mama ta mamani bisa yo bongo kutu apa utika kuluka passage yo yebi auto passage siko bakbando luka moi to bando sande mamani on va tambula bu mama yaka tuteme tembe lola banda na bima kitongo na zuluka le mutuna komona tezi bota na zuluka sezi tu monete place ni to luki ete mamani tukoti ana bilanga yanga mwana tukumi tikuna tutale bazati si pe bakamana simana kuna to tuni tozodi kande tukoma kuna na fe fole mtukuyaza kabona ke upate ku banda tu banda kuluka dimele zuleka na bandele wapi mbuko pembo ngambuka tina mboka wa Davina musika boy mamani Biminda kuna longwaki ba 4 heures. Lokwa bato la fois passée d'ailleurs kai ba bibali mo ba uta kuna ba yebisa inga ke banda liwa Davina. Bana mbaja na mboka bakanela kai. Moi mobali azaka fiança Davina wana. Bakanela kai. Ndena ba na meka na ko kende na tuna peut-être que kuna nde. Na komi kuna en tout cas. Na soli na mwa mobali abato ayebisinga abi mama nakosa vie mabe ya bongo te pasi ezalaka azwakanga mwasi bongo me nakosala mabe wana te nayebi te nde toza boekende boye nakende wapi yesu eloko akosala mama mwananga mokulu boyina okende mama omoni ya Serge toluki na faso nyonso tomoni ete ye moko aza mokolo place azali ye moko ayebi place azali po tokonyoka matiwa po toluki pe ese soko olingi mwasi na oyaka na ye na mboka aza mwa moke tomoni place azali amibimisaka po tikonyokola biso Serge paza ba problème ebele bato atekelaka mabele wana kuna akenda koluka zwa mbongo na a récupérer mbongo na ba nazo bate bakangi ye biso nyonso tokoloba toyebi te mais oyo ayebi place aza ye moko mama tolobi nyonso wana oyo alobaki nde mama nazwa bine ndunda oyo nazuloni no aloni te nyonso wani kaka mama koluke sute mama ninga la lendi ngala lendi na okende sute yo so koluke pour la mobile no okende koluka ye Posa moi mukete baluke la façon yo façon mi monta te photo sani mama yaka to kende ko tala bana na yo okonyoko mawapi mama nakomanda nakende ka ndako mama samela na pe natikaki azalaki natikaki ya olala
Sokala muki alingaka mona. Samuela. Ok, na mona. Comme ça na ya otika pona ki. Yo zaka bo changer destination ke ko luka luka. Motema mawa ba pesa yo mitali. Natala na mwana. Natala. Nazo ya otika kuna. Ngana koma na mboka msusu na ngambo kuna. Okay sanyu. Ya. Eza bwebino bo kanisa tangu mususu makambu na nzoka mutasa kilikama. Na pesa ebiloka olia mama nazo ya otika Samuela. Dilabe. Kama tu vali na yo vraiment donc uzu sala ta mouvement ba côté okenda ta kuluka ndenge mama salaka tango lamu kina tongo boy mwana zo mona na te mutema na ye comme likolo parce que akene kuluka pa yo mwana zali le troisième jour ngoyo ata sango ya mimi moko te na za kuyoka ata kumona mimi na mesu boy na za kumona mwana te mais soki na lubina lubawa moto ipeli soki na tuni moto ipeli alors ukamati vraiment na tongo lamu ki ukebilanga te ukamati uvandi awa ni uye bata position mwana yo ata yo moko Nzambi nangana yebite nzambi soko la saka bato ibutu kubala moto yute iku kenda taba mama luvueza kuna ngabu mutazala na zoka nanga yepete na nanga peta luvueza na zo nanga luvueza force sarakana na uye kusala makambo soki wabu kenda soki loko na ukamata mwasa zoba yona mutu esabia oyoki to tambolinga ina yo mikomi bale to luki mimi amona nite mimi angoza mwana moke mimi mokolo ya kala si akenda zando asombi biloko alambi bato bale asukoli basani akotisi basani na ndako akangi bato bayebite alambaki aza mwana moke siko yodoki wana la bodi ko pesa ngai punition wana la sini ni siko mimi akumona na te mimi asa sala vita ekbakate mwana ya botte ko Kevin mandefe c'est comme na genou. Alors, voilà ça qui n'a pas eu le Kukota wa Kongo balobi lo vunu na yebi si vunu avayo tia makola ndako yo namona mimi soki mimi abung to lukina mimi komi bale makola fimba kama to fina kinga fikisite yo to fina kinga ite na kokota na ndako te kukota wa namona kota wa te ngayo na kota oh isa moid yo zela butu na mona tapena elbanengina kanga porte boy namona kota uza mwasi ate ibutu na ko niata yo na libumu kada ko koma soba ya mimi ta ko niata na mwana yo bote so fangoli mbanga na niata mwana yo bote oko so coup de pied mwana yo bote oboniko mimi tata mama mokolo mimi asa ko ndako yo ngai na ko ndako yo so kuza mwasi atembe ndako yo kosa na uti ko kota ngai na koti susu mbala bale na butu te mo ina no te ngai butu na telef mandako ya ngai so kanga yo koti mimi asa te mimi esika zali ngalo so potala mimi esika lali kuna lali makale kale esika sa kombela fufunga no to yebite likambo nino ko bemisanga ngamba souci ça te vraiment omi vande sina yo onganza mina yo vraiment ça souci ya Kevin ezate kaka ya mimi la lubie pona yo luki Kevin yo buta Kevin na tuni sana soni te koko ya zoba boy na kamata na mboka Angelique suka koti na bilanga boy suka leki boy ndunde mati ndunde bosi Angelique aleka boy mfumbo makasa mfumbo tala ipanzani kasi misala ya mabe Angelique bima kele ko luka Angelique Ouais, je sais que Natika qu'on a famille, maman et ta soeur. Donc, je ne pourrais pas venir ici à Kinshasa. Nabo Sanakar, nous souffrons dans les Boma. Parce qu'on a ébivi il y a village les Tozala. Bijou la reine belle sœur Mimi. Ouais, bijou. Aya qui bosse, ça va ngana Mimi tu as dit. Aya déjà écoute na mchuna mboka kuna tondo au matin. Et comme exemple, il y a abîmé, on a mis tout ça, ni ce poteau bima. Mais chérie, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Non, comprendre tes moka, Kinshasa, Bamoko, Ndaku, voiture, là, c'est quoi? Bébé, oebi, tant yo eki. Na bundi na lona mikala comme pas possible.
na bando bakino bambongo so tika mikala nanga na ndo bombango ti ekokisa montamo bonation na keki il faut na na position pour na bitende na kuta mbali nanga. Mais attends chérie, comment mikala ndé sali wa bébé mikala na biso mama lona ngana lona profina lona mbongo nyonso to parce que mama va kufa na biso ki mama bisenga ke no mbongo na lona na o profina na o yo o 500 ke na mboko sumbi le pongo sumi tuka et pour créer ba entreprise tant que maman ekufa na été quand on y surtout du monde. Non c'est pas grave, moi j'étais là Kinshasa tant na qui non il faut na la terrasse oui bah c'est un salaire moi sur 50 000 francs bon Dieu merci je t'ai dit chérie je trouvais ma cousine nanga mukwa côté à maman bah mon grâce na bangonde sali que bah bombanga il pas na bango et puis j'ai mangé tout le temps que je mange. Comment on ne vend pas na bangonde? Oui c'est comme ça on a 50 000 francs ça la kaka. Non on a katango c'est juste bon en fait on a comment s'occuper na ba faire na bon pas mike parce que ma cousine on a tellement na kin ba fongo ma miss déjà ba la petite business na bango alors je suis là en train de gérer la bango. Nga sur la maison Schengen et puis na sur la Paul Mwamba. Tu vas parler avec maison Schengen? Oui na sur la maison Schengen parce que oui anakina na posa à ça les là ba mikanda pour que tu OK ne poto que nous vend na scopa Paul Mwamba na Carlin Simpovi na sur na bango de yo kende poto. Non, black bébé, il c'est que pour toi j'ai fait rire. Parce que comme na niveau que on savait bon na kipoto. Nana bon moko imaginer. Mais non, attends. Nana machine ngesela ka bon. Oh, quelle machine? Ah, tu le sauras. Nous avons compagnie Cardozo, non? Ça fait longtemps qu'ils sont bons. Merci. Cardozo, on dit matin au Timboka. Il veut on dit matin au Timboka. C'est un villageois. Mais tu sais que villageois ne va pas comme ça. Kinshasa. Les villageois même ceux qui parlement partout. Ce sont des villageois. Bakino, batanga raté, bakino, baebe oluka musala. Non, batanga ka. Faut pas dire tout le monde. Non, non, bakima mingi bébé. Biso ne totanga na mboka. Discipline na biso kuna na village et kokana tenir ba kapina. La plupart ba kino qui ne sont ka munika à l'école qui doit tabona sa banzete. Mais biso ba mboka ti to tanga kapenza oki manandeni. Mais chérie tu fais quelque chose alors na je vais manger. En attendant na za pour ça na kota na chambre na zombo mo fona ki na la tiso à ma manière. Je veux que la ta ma manière à mon goût na changer l'air de beauté pour na que sur la parfum mais sur la parfum ya kala. Na pio parfum qui lelo. Bébé makamboza. Makamboza machine est ça là. Oh. Maman. Bonne journée. Ah, moi bien. Je suis à Boni. Ah. Il y a Olia ni Yezalia. Nzala. Mais nous allons quel pénètre qui ça ah, Samuela tolali sous tembu tout mobimba tolali tende na bima ki tongo na mema ki na centre kuna na. Ah, traitement maman. Kozonga na biso kaya yango. Na sala ki ate lokote. Yango na enda bakisa meli folia na zapatel tunelo oti. Mbongo 2 semaines nyonso mbongo nyonso. Oh mwana tubela kusani nini? Ukanga mutima. So souci ya papa na ye. So souci ya mama na ye na. Bana mike bazaka na souci makasi. Mama zate et puis papa mutu mwana lokolo uzwa sana. Nanga mona zoka motema polele. Tukota yo mokopona. Loko zawa no mimela bango pe bitali. Ah mama na opona nini? Yo pesa kara. Pesa di pondo pesali, madesu zali. Te pesa ka pondo. Pondo. Te petia madesu mukie pona Samuela ya linga penza pondo. Mama nazo kapema sala kakoyelanga. Opesa pesa ngata manyoko nalia na nafana kiende kasi. Kasi yako lila wate. Ah mama. Loso yo penza. Ah. Dia na zubo kusila yo kasi. Sama no kipa mama. Ela. Tambe. Nazo kamotema fomona mwana moto mama. Moto ngo zo kitaka na ngote nazo yeba te ma bien te fève kitaka te. Na monde qui cherche comme kosa yo Serge. O yebi bien de to bando vivre na mboka. O yebi tito komi na niveau makamse da ba relata ko chaque jour te. Si ko ba dépense yo so nga na lo bano déposer no téléphone wana. Na ko zo na bambia on se moninga mo simpoli hein. C'est ce que blague na ngati ko sesa nga ba blague te nga na blague na hote. Hein? Boni boy ko ba dépense ko na ki sesa yani. Oh boni pe yo o ri ba muso moni makaku na zama kolongole potite mutali boso chweza la yo. Hein Serge? Na oloba na yo kolinga te na simbo na nzoto. Kolinga te. Respecte-toi. Nzoto ngo kana libele kasi muso ezaki te atala loboko.
Quand Simbate, Zalaki liboso. Au moins, les dépenses, non, il faut dans la limite. Il y a un peu de zaki mosto, zaki mi balé mi sato. Muta pesi yo vie. Muta fongo le mi swezanga. Oyo ki ngapo blague na ngate so na lo bano likambo. Sala li sous dépense. Makambu nyonso to ba mbongo avo bima, avo sala likambo. Il faut tout nanga. Ponga mimi. Ponga mimi. Eh Serge Oyebi. Serge comme mekana ngato zonga mboka. Ozonga la vie à couper, ozonga la vie à kota zamba. Eh Oyebi de quoi je suis capable ya osala. Eh taba Serge. Oh, bon mi tema be. Ba dépasse bima boke mabe ngana tina ko ke la supermarché. Ngana tina ko ke baba. Yomba on gérant ces alaté. Il faut lire le quoi ngube si là. Quand on est bisio, à date d'aujourd'hui, pas de dépenses inutiles. Yoko tchanga puité, ngala otchang point. Eh c'est o yebinga bien. Quand il a na balo la si c'est comme un neuf hein. Eh, ça va blague ça, il tient na batu non. Ntabanganga. Ni va habiter ma bébé. Ça va? On me laisse les tout soigner ici la Guinée. Toi, tu gardes toujours des choses. Ah. Ça arrive des fois, je mon désir, sinon, c'est le passé. Bon, ça va? Alors, déjà, ça va. Ok. Maintenant, je veux te parler. Écoute, on est tous amoureux. Tu dois savoir une chose. La vie, c'est ça avec intérêt. Excuse-moi de te dire ça, non, choqué. Même Zambé. Zambé, l'intérêt, c'est que tout le monde là, on prie, on l'adore. Donc l'intérêt, c'est partout. Tu vois? Et tu dois comprendre ça que même la vie, on est toujours à bout. Si il coupe mon bouilli, comme moi, maman. Si on a mis que toi un intérêt, je dois le faire parce que dans la reconnaissance, je pourrais aussi faire quelque chose dans le salon qui est nos pétés. Mais par reconnaissance, pour les gens qui sont dans un petit village, dans un petit monde, ta salinga façonné pour que nous allons boire c'est tout. Bilamba tout ça pour bon ça me fait du bien. Mais maintenant on a un problème mon bois. Parce que on se connaît dans ce chéri. Et ça se fait mon thème mon nene. Comment vous dans mon thème donc ça mon thème. Azan. Elle n'est pas là. Maintenant ce qu'il faut qu'on a mon thème parce que il y a bilom suba sala il y a un esprit comme on dit bino ba kino ba esprit. Donc tiens on esprit au kanimi subi to leki. Pour me savoir qu'intérêt na ce qu'on se retrouve. Tu comprends? Il y a un passé. Dans un village que on avant d'ailleurs. J'étais avec une fille. Dans un moment, si on habite au solo, on a tout l'ingana tous et puis bien. Tu vois? Au bété là, on solo, tant pis. Au beau sang, on bété là solo. Non, bon, mais non, les banques sang. Non. Il y a que bété là, on solo. On est la zone qui soit que bété là, solo. T'es que vous avez fait un beau. Ça fait quoi? Si on en a le bat, écoute. Et Salisco qui est la fille, on a tout ça pour Anakin. Mais appelé à ma B. Externe, appelé à ma B, appelé à ma casse, ma bisinga. Tant que tu as un niveau, tu as un meuble sous combien de 5 niveaux. Mais aïe. Qu'est-ce qu'on a dit aïe? Et après? Est-ce qu'on dit que quelqu'un dit qu'on dit la fille en haut? Pourquoi les gens ont été? Tu vois? On dit la fille, on dit calcul. On dit à la kin, on dit que alors quand on kutana donc parce que pour naïe en tout cas bon avant un village et puis ce que tu as beaucoup kutana ce que attention les amis au monaï tout banque ça encore on n'a pas ça sur le solution non moi pour que et après moi c'est toi Barcelone ce que courage yo va ça nga bête na masola na sens na ba ne peut pas puis mamno ça va baisser moïse là tu vois et maman tu ba carte puis moi car moi bring peu cause la peine na biso mo pe profiter. Na biso cela veut dire quoi parce que non comprendre le côté. Ça pour profiter. Pour profiter na ndeni. Dans le sens que bon tout ça ouais. Tout est déjà mon bon. Na profiter. Na bité est bon. Na proposer tout ça déjà mon comme exemple. Oh. La fille. Le fait de dans zone mais si pour on a gagné non ça mon na ngate à CC Barcelone. Attends na massa princesse. Ba cousine. Ndena yakine na pas na ba. Ici vous savez que non pourtant, on a déjà mon vitesse. Ah, ça, je comprends bien. Le quoi, Fiona n'a pas à son immeuble, ma voiture à cher. D'ailleurs, ce que tu as non, non, Colo. Pierrot, je suis une grande fille.
nyonso oloba na okota na ba penser no na comprendre donc olingo zongela ye parce que ya ye na G donc devant fille wana obimisa ngana princesse baleki na yo donc ye azo biso ba belle sœur na ye kasi pour na mbongo ekota te comme ça na sens intérêt mbongo nde pe kota te mbongo ekota yo za boutique te na tuni yo za boutique mais soyez na mbongo na ebele ba garçon qui déjà ba linga mbongo ba garçon ba zebele mbongo ne foka yo liango te to solo na mbongo ne fo yo liango te ndo fonda nanga boye e kokite ya poninga bika akanitsinga so oh donc c'est que ngape de so na peli makasi boye na kiozo mo ex na mo c'est bon hein ah beta o so ba je o beta na yo ah OK kuna na beta c'est différent ko ça bloqué na bi boye c'est différent au sango te oui, au fond, c'est un c'est ça pour l'avantage. Dans le lobby, na ministre, on a besoin avantage ou pas, je m'en fiche. Et non, bolingoté. Non, c'est quoi, yo bolingo, on a lignon, on a bêtise, on a. Non, c'est un semblant. Dans le lobby, boy, semblant ou pas, na lignon, on a semblaté. Mais nous, parce que vous avez aucun support, nous, comme nous, ça, là, nous, on a au sala, parce que autant on a bon, on est. On est pas mbaté. On l'onion, les quatre. Au bureau, on kosanga. Tu nous kosanga, on a pas de mon boy. Na bandi physico, hein. Au moins on a bandi physico. Yo ba terrasse nga sota. De la tour yo ba rivière nga sota. Na kena ta ko ngate na rappelo ba vinga salaire. Oza mo banda nga tu restes là. Je me plie dans ta nani kuna yo ko suna di solo mo sona te. Et puis na lukise. Non ye benga kine ze bana kine. Non luke. Ah ou ta là. Proposition c'est quoi proposition. On dit bien on déjette. Parce que si on le barque non, Barcelone avec princesse, bon pas li malama mettre le somme tout ça on nga cc coup boyo. Attends, on selon ya cc. Na Barcelone. Eh, ya yanga na 4e 8. Misu mususu na balaba. Na bingana na 4e 8. Demi toi na demi su eta banzanyo so yo le. Non réfléchir té au sango té. Pierrot. T'inquiète. N'habite non ni bébé. Au sango té. Pourquoi c'est dérangé, t'es mon amour. Au sang, bébé, dans la besoin bien t'es. Pierrot, où t'es mboka? Na soyo, na lojo na ndako ngaza na camarade nanga. Mukiye na zwaka, na partager na yo. Ozo comprendre. Ba maison na ba boutique na ngai e kwei wala parce que na ninga Pierrot lia, Pierrot alata. Parce que ba chemise on na sombelo eza ki to rodé. Mi pandi na dongo o lia a le roi moyibi otonda te. Ce qu'on dit nango. On a besoin de jambon. Croissant, saucisse. On dit boma. Na yoko li suso fonga mbuma misu no ngana kwa makala konki wewe ça que no Barcelone tu vois na beta so ba jalo na beta mningo so mningo ke no salango so sa mobali ya Barça o sa mote kotoka sute na yoki posa no sko posa na simba te olo manini nini ko Pierrot Barcelone tena pima pono tena tunio olo posanga tena tunio nabi olo posanga na lobi yo sala mo motea yo sala mo motea yo sala mo mo no pete airuko na nina lo bano pefina okuma kaka mwana mawa ngapi nazali kwa marizana zate dozo pia azomuna na te me yokulata mawa te ngana za mama na yo yibinde tuzaki na marizana soko sana pusidu usengi ozana besoin de kambo olubi soki pe kura izate olubi buziza ne aw tuzaka na mudidi na kusombela yo buzi o bandu vanda na suka mbuka buya batuzo bazulika bilanga bazutala pefina vandi na mawa pefina ozuka makamna zulu ba tika kudila nzamba zali nzambe zumuna yo lungula mawa uzamwana nzambe ozuka makamna zuba pefina lungula mawa ngana zadi nyoso kusenga nana buti bizu nana buti kari ndenge penda buti yo dozaki bien na mbuka na marisha lungula susitika kudira dira suchwana yo pukwe yo kufyawa isali biso pasi na mbuka yo zaile mwa marijani zuka kudira suti na nyo kateba mama lo so pefina zudira soko monu zani lokuti yaka na tudi toltena mukena zana mu na kusuteniri yo ozuka lo na zuba pefina nzamba utindi mubadi kubala usali fwaina yo bandiri penyoso azuka mamna zuba malus kudira te maman est importante na vie à moi aussi yibi eza maman susu Marie-Jeanne nanga bando sala non ko retenir maman ya misu nanga te maman ndo mimila ba cantine mai na chocolat maman on a
on a commencé à chaque 5 heures. Et le quai belé. Bah bien finalement, sur la banjo le bango ah. Tout ça 3 jours tu fais une place mon ko ah. Ndeko nanga place au monde na té. Parce qu'on a vu d'autres au monde na té. Ndako ekomi munene mama nanga, ndako ekomi munene nazokoka te. Pardon. Pourquoi na lubi, on a lubi bien, on a dit pété na lubi bien. Di camions se sont dîner ko masinda kuya. Nazokoka te. Ngapi na kuya na tong tong. Tu sais quand que tu vas mbuka wadi. Na kuya pina maseyo. Maman, Yaya. Mbokele ki munene. De côté, les seuls problèmes comme un gars boutou. Mais biso tuzali je prefina ndiko ni yozuluka. Tana ngata linga ngate pena linga ya zandi kona ngaya linga za pembeni na ngata finga ngata ngata na yidi yangu mama na place na ngata na place no makati ya siko tuzana swate nzami yemo kwa pesa ka yebindi mutazwi yo utikali mutuluka nzambe atunga yo utsela kwa ina ubanda kubuti ubuta pe mwasi upeza kuma marizani siko kulele kusuka wapeta yumu ngana za mama tena kusadote prefina mimi je peux pas passer là fallait que l'église ngayo na yakuta yo kuma kuvanda kana suka mbuka buyi prefina pardon s'il te plaît oyoke mama nazadi soko uza pushe doko abusadi ate doko kukate na udigana senga te babato ozuyuka po yuza la bien telema tukeni lilo uza na bilo ndako ngene lo liati balo kina dina bongo yibisinga tena ko yiba neni na sama zinwa telema tukeni azilo bilo sakura Fono afona lona. Na beto na bisaka. Fono lona. Kusakana ngate. Kuna kokose lo mubu awa ko. Nyoso tu me connais non? Tu me connais. Donc comme comme ba lo ti. To comme il est quand va kimeti. Ouais nanya on a dia kian. Eh, depuis que bidina le ko fa pam. Ba usika. Chérie, et vous chapa de ah, mon bébé là. Laitière, bonjour. Ça va chérie? Ok, je suis donc mes cousines. Elle, c'est Barcelone. C'est ta cousine? Oui, c'est ma cousine. Elle aussi, c'est ma cousine. Elle s'appelle comment? Princesse. Ma cousine au côté, parce que je connais toute la famille. Tu vois maman? Tu vois maman? Tu vois l'oncle Tozaine Namboka? Filippo, oui. Filippo, maintenant. Filippo, à 4 c'est ma maman. Moi, quoi, Zalaka, Akufaka. Akufaka, c'est Antoine, ouais. Qu'est-ce que c'est? Antoine. Mes condoléances, il y a un batterie en oncle Antoine. Bon, voyez, c'est quoi? Il y a Antoine Kaka. Il y a l'équité. On a compris la bilongia. Il y a mon papa Antoine. Bon, Manuel, ah, d'accord. Ah non, gentil, t'es un côté de personne, on a bengi au bétin à notre vie. Ça là, bon. Il y a beaucoup de vie. Alexis. C'est même la sens qui est assez félix. Na bengi, na bina moi li orange au passé. T'as tout na lia kasi. Na beta wa. Liango. Tu connais mon famille. Ah, ok, d'accord. On s'est pas été. Pardon? On s'est pas bien été. Tu n'as pas au côté qui nous quoi bon. En fait. Non, na banda qui commence, na nous on a avalé. Après on a répondre parce que on ne parle pas la bouche pleine. On fait comment? On reste. On met la bazoka. Ba machaka bazoka, Bazoka.